quel que soit ma benaye, quel que soit condamnation, tout le bête santé za santé, vie à moto et za vie à moto. Vie à moto za constitution d'habitude que la vie humaine est sacrée. Donc bon mot ya moto za sacré. Kokanga moto na boloko elingi lobateka komi esclave. Kokanga moto na boloko elingi lobateka moto wana komi moto ifubo nyokola. Kokanga moto na boloko elingi lobateka moto wana za privé na ba soins médicaux. Mbote na bino balandi nyonso boa bisika nyonso bozwami na mikili ya poto mikili ya bapaya ndenge bozolanda biso kaka ndi tolobaka ete bopambolami pe bopambolami lisusu. En tout cas lelo vendredi le 16 toujours solana bino masolo oyo ya directeur oyo ya président de la République na kombo ya Vital Kamerhe. Na ndeki tozo sola na bino na moment oyo santé nae eza critique. Selon ba source na biso bazlobi ete vraiment santé ya directeur eza critique, eza vraiment pasi aza na kokoso, aza na difficulté santé nae toyebite. Nzambe asunga biso. Depuis quelques heures remarqué qui santé ya directeur mokonzi Vital Kamerhe boy na ba mingi ba mesana ko benga ba se familiariser na ye ba mesana ko benga mokonzi Vital Kamerhe na moment oyo aza transféré na hôpital mosusu. Selon source na biso il paraîtrait moyen pe même ya kotanga kombo ezalité pour être kombo ya centre oyo ba transféré hôpital wana ezakaka na mboka ya Congo na Kinshasa mais esika eyebanite. Santé ya mokonzi Vital Kamerhe ezali vraiment na kokoso. Na moment oyo batu vraiment bazo komitungisa mingi source mususu balobi ete moko ya ba collaborateur na ye assistant na ye moko na kati ya cabinet na pe na kati ya ezali UNC azali na pasi komona kovanda pe kotala comment santé ya mokonzi Vital Kamerhe o azali président ya UNC pe o azali directeur ya cabinet ya président de la République malgré azali na prison toyebete procès à 100 jours baebaki kokatela 20 ans na kati ya boloko akosala boloko pendant 20 ans kasi depuis que ye akota boloko wana ameki na komekaka koselangaka ko ezali liberté provisoire 11e fois donc ça lit déjà 11 requêtes à celle kokotisa pona ko senga liberté provisoire kino lelo nanu azwa yango te bazoko pesa yango te ba juge bazana problème na bango ndenge basalaka makambo na bango. Donc l'état autorité ya bakonzi ezotala susu te ndenge na kalezalaka bakolelisa singa bakoloba botika moto wana tobokanga ye tobosala nini na ndimisa meti na état de droit tozana ngo lelo justice aza libre quel qu'elle soit rang ya mokonzi Vital Kamerhe étant que directeur de cabinet mais tolobi ete 11e fois assis ko senga liberté provisoire kasi bazali ko pesa ye yango te te ko mona susu ba requête kota ki lisusu pona état de santé na ye lokola santé ne zaki malamu te ba senga ki ete akindi kozwa bibo ezali soin kozwa ko landela santé na ye na mikili ya bapaya
kasi bapesi epe kaka nzela te. Yango tozoba te lelo oyo tozali vendredi le 16 selon suksi na biso, il paraîtrait que na moment oyo mokonzi Vital Kamerhe santé na ye kokoso ebakisami lisusu nde tobande koyoka etaza kobela maladi wana babete ebakisami lisusu santé komi vraiment mabe makasi. Yango balongoli na hôpital azalaki po ete akenda hôpital mosusu toyebi te hôpital yango eza wapi po ete basuksi na biso bayebi koloba ete esika bamemi ete. Mais susi na biso ezali tosolola mpo na likambo yango, likambo ya mokonzi toyebi ete mwana nyonso mboka ayebi cause pourquoi Vital Kamerhe le directeur azana kati na boloko ezaki pona makambo o etali projet ya 100 jours ya chef de l'état oyo yaki problème ezalaki beaucoup plus bandako ezaki préfabriqué bandako o bandeko Jamal o azaki libanais libanais c'était prévu atonga bandako wana kino lelo esilate kino lelo babete biloko ekoma misu babaki biloko eza na bamatadi eza na baport ezosenga kodedouane yango kobimisa yango po ete bakoma nango ya bisika ya misala. Mais problème na biso ezali lelo santé ya mokonzi Vital Kamerhe. Bana Congo ezosala pasi se tozosolola bino eza ete po toyoka mpe bavi na bino toyoka mpe bapropos na bino na bacommentaire na façon bokotite na ndenge bokopartage masolo oyo po ete tomeka mpe kosenga na nzela na yo mwana mboka, na nzela na yo molandi, na nzela na yo congolais mokonzi Vital Kamerhe biso mpe nyonso toloba nini na Kinshasa ba hôpital ezali toyebete esika bamemi to ndimisami ete eza malamu koleka esika bamemaki liboso soki penza solo aza maladi o ndenge suks ezolobela u ndenge makambu penza ezali soki ezali ya solo na ndimisami ete esika bamemi solution kezwama esika bamemi akozala susu mie koleka esika azalaki to souhaiter basuetaka liwa ya mutu te basuetaka pasi ya mutu te. Mais problème na biso ezali na minute oyo etant que prisonnier etant que mutu azali condamné, est-ce que aza na besoin ya aza na jouissance wana ya kozala na liberté, aza na jouissance wana ya kozwa santé, ya kozwa traitement da bapaya to awa kaka na Congo ngana yo tozo mituna tokomeka pe kosolola sur yango pona mwana mboka Vital Kamerhe oyo lelo azana boloko yango eza esuki kaka boloko te, maladi ekomi kobakama, maladi ekomi kopusana, maladi ekomi kolia nzoto toyebi te toloba nini tosala nini. Bakonzi oyo bengami bajuge basambisi basala nini pona état de santé ya directeur ya cabinet ya mokonza mboka. Mwana mboka esika ozolanda biso congolais nyonso esika ozolanda biso na mikili nyonso bozali tolobi ete na moment oyo bakambi oyo baza kotala oyo eza kotala mibeko solution kezala nini. Tozo souhaiter mabeko mate, tozo souhaiter likama moko te, mais problème na biso sagesse ya mokonzi Vital Kamerhe, directeur de cabinet chef de l'état, expertise naïe kolo ya mboka oyo. Je crois que nous les Congolais toza pe na besoin na yango. Nous les Congolais toza na besoin ya sagesse naïe, intelligence pe expérience naïe na musala ou asala na mboka oyo. Yango tolobi ete tozo pesa point de vue na biso te, mais tozo meka ko partager makanisi.
lelo parmi ndenge santé na ye ezoko malade ezako bakisama bato so sengela ye akende kozwa soin na mikili ya poto na moment oyo il paraîtrait azoko pema 16 heures sur 24 donc na 24 heures oyo ya mokolo yazozwa 16 heures ya kopema na oyo ezali na respiration artificielle donc azopema lokola tokoloba na babombone azopema na baoxygène azozwa 16 heures pour kaka à respirer pour à se maintenir en santé. Donc ce qui respiration artificielle les athées to yebite ce qui akobika to ce qui to yebite balobete 16 heures sur 24. Donc azozala na ba oxygène pour permettre à respirer to yebite pour to yebi malade ou comme ça la rage na mokili o bazobenga corona covid o biso tozobenga communément coronavirus to bete batu ming baza atena corona bazopema na ba respiratoire bazopema na ba respiration artificielle to yebite eza corona te par hasard na lobite eza corona tozomituna les sources banabiso balobi ce que za solo qui situation est s'aggraver ce qui pèse à solo azopema na ba oxygène azopema pa na respiration artificielle donc pema oyo batu azosala ete mutu aza a garder pema na ye da azopema ndenge ngana oyo tozopema boye te azopema na donc azozwa temps na ye mingi 6 heures du temps azopema na ba respiratoire oyo ezali artificielle lokola pende tobaki do monde bato corona misundi bazali nde bazopema pende donc ndenge tozomona twana omona bato corona ba TV bazopema donc azopema bongo toyebi te malade eza nini malade yango mpe toyebi te mais lelo ba remarquer que situation santé ya Direcap et s'aggraver ce peut nego na ndenge bato bazotu senga ke akende kozwa soin na mikili ya bapaya ndeko tozoyoka na mikili ya bapaya nyonso lelo catastrophe ezosalama kuna na mikili ya bapaya ezala na poto surtout kutu na Inde na parlons pas parce que na Inde na moment oyo to ya bata covid to ya bato bazui corona na Inde et l'équipe même ya États-Unis et l'équipe même ya ba pays mususu ya ba Londres ba nini ba Russie et l'équipe donc pour nous dire na yebité sur solution ya kolobate Vita Kamere alungwa na mboka oyo akende kozwa soin et pas na ba paya na yebité ce qui ezala likanisi ya malamu ce qui ezala récité ezala ngana yo to yebité parce kuna kutu bato toza na bandeko toza na ba famille de bamboka wana o esika na biso tokobetela tolo lelo tokende kozwa soin babete bango pe kuna eza benda bika ba médecin bakomi kutu na ko négliger bakomi ko favoriser bakomi ko tala loposo bakomi tala couleur ya moto babiete bayindo bazali ko négliger biso muke na yebite ce qui paye na mokonzi Vita Kamere ce qui est que zala un peu exception bakolandela ye na yebite ya na lobete pona ngai na ndimite ke eza solution malamu mais essentiel okola toza na Congo toluka ba médecin malamu toluka ba équipe malamu il y a presque ici des médecins et des appareils oyo sophistiqués na ba hôpitaux mususu na mboka oyo je crois
tokozwa solution malamu to souhaiter ba bonne guérison na mwana mboka Vital Kamerhe tozo souhaiter vraiment que nzambe na biso asala to biete quel que soit masumu to péché à moto pardon ezalaka pardon na biso ezali to soutenir mwana mboka azali congolais akotika la congolais quel que soit mabe na ye quel que soit condamnation to le bete santé za santé vie à moto eza vie à moto vie à moto eza constitution na biso le que la vie humaine est sacrée donc bomo ya moto eza sacré donc quelle que soit condamnation moto faut tout lukaite moto oyo to sala ba effort santé na esalama ngala zo senga na ba autorité ya mboka oyo tomuna effort pour la santé ya mwana mboka Vital Kamerhe et que ça la fierté na bino et que ça la fierté na yo mokonza mboka et ça la fierté na yo magistrat et que ça la fierté na yo la police médecin parce qu'il y a des choses auto négligeaka et ça passe kokanga moto na boloko elingi lobateka komi esclave kokanga moto na boloko elingi bate moto wana komi moto ifubo nyokola kokanga moto na boloko elingi bate moto wana za privé na ba soins médicaux azala privé na kolia na kolata na komela metolobi ete kokanga moto na boloko eza pe construire ye boloko elingi lobakaka te esika to monango na yeba lisolo moko ya fe papa likinga na yokaka papa le tozokola parce que tolaka ba voisin babete asalaka prison na poto akotaka prison na poto mais l'air abima papa na babete abimaki na notion kozala menuisier ayokolaka menuiserie na prison ayokalaka kosala bakiti kosala ba biloko etali ya mabaya na prison na poto yango pourquoi pas awa soki admettons que lelo bokangi kuluna aza na 18 ans bokatelier sous 10 ans 15 ans de prisonnement ce que kuluna na akotaki ayebi musala te ayebi eloko te mayele na mutu ezate bokangi pendant 15 ans akoti na 18 ans l'air azobima na 38 ans d'âge 33 ans d'âge là azobima na 33 ans d'âge wana mutu ayebi eloko te ayekoli métier te tanyo seleki na prison ayoki mingi bakama mabe ba criminel bazobeta masolo tala ngana yebisi nazana ndeko mutu akuta na prison solo bake papa prison soko kotiango soko atokoteki mutu mo sambelaka tokote mutu mo za poser soko za solidité soko za na nzambe te okokobima criminel donc mutu akotaki mwana malamu mabimi criminel pourquoi parce que suivi na prison ezate suivi na prison ezalaka te donc bakozwa kaka na moto azaki na comportement malamu na moto asaki crime mabe na moto asaki crime ya koboma bosangisi bango esika moko ozo mbabi moto azobeso abingama ndeko monanga bwe na boma vuma batu boye ngama na betaka bana beta batu boye ngapenza na salaka boye ngapenza na bandoko yiba na okota na bandako donc masole beta mangana prison mwana soki boyebi te boyebisanga sikoyo bokangi bango po bazwa instruction po bozongisa bango intégrer bango na société to po bokende kobebisa susu bavie ya bato yango ozomona bakulu no bozokanga bakobima momona bachangeaka te bakomola prison kote ekoma ndako na biso parce que le bokangi bango bake kose retrouver bango na bango bazose renforcer na bastratégie ya kosala mabe yango nazosenga na bakonza mboka nazoloba awa mpona baprisonnier nyonso nazoba susu mpona baprisonnier nyonso mpe mpona ndeko na biso Vital Kamerhe mwana mboka yango tozosenga na bino totambula na aliment tozala bato tozokenda gauche droite te toyeba mboka esika ezali mboka na biso eza kitoko tokota na bambeba mabe te toluka tobongisa nyonso
alobi ete prisonnier azo mérité cause à la bonne santé, azala traité comme un bon citoyen. Donc moutazo bima na prison abima na quelque chose, moutazo bima na prison abima bonne santé, toboyi ba maladie, toboyi ba to kufaka na ba prison, toboyi ba to kenda soki ningi ni mesusi na biso bokangi mutu pe boyi ba kolandela suivi na azala envie, azala bonne santé. Yango na lobi ete mwana mboka Vital Kamerhe toza sima na yo, tozo protéger, tobiete tozo bande, tozo bondela, tozo senga na Nzambe. On a invité tous les Congolais aux Lingolingaka kashite, aux Lingolingaka IDPS, aux Alamuta Glamuka, menangina yebisayo ko sepela na pasi ya moninga te, ko sepela na souffrance ya moninga te. Le comme Vital Kamerhe le ko comme la yo. Mais notre souci que azala à bonne santé, quelle que soit condamnation naye, a purger peine naye na lo lengi akimia na lo lengi koza la bonne santé. Donc ban konzi bolandela santé à mwana mboka bosala ba effort, parce que ceux qui mutokola Vital Kamerhe bon négliger soin naye et bongo ba misusu ba petit peuple. Oh bazol nazo mona petit peuple, quand je parle comme ça nazo mona ba petit peuple wana oh bazala ka délaissé, abandonné de propre leur sort. Ya nazo loba été tout ça là effort to soutenir makamba malam, makamba mabeto koboya, makamba malam de to lango besoin. Donc tant on a le kakaliboso na bino peuple congolais baïno subolanda kabiso na kleboa na lobaka ete nous parlons pour un intérêt à batu nyoso, to baka pona makambo ya malamu, to lobaka ete tozana souci Congo comme na maturité moko boye, to comme batu to longwa na ba esprit o ya bonyama, mais to comme batu mutu aza ete akoko mona muningani na pasité, okoko beta mwana mbata asali mabe mais beta avec amour, okoko zongisa likofi pa muninga po asali mabe mais avec amour. Yango na bete on peut condamner quelqu'un mais to condamner avec amour. Amour est l'accepter to ninga mabe comme la muninga te. Donc mabe naye aza condamné, mais o etali santé naye la vie humaine est sacrée. Ya mutu eleki nyoso yango nazo senga na yo Congolais to soutenir mwana mboka Vital Kamerhe na ba prière pe na ba oezali maloba na yo tia commentaire toyoka ba vina moko na moko e ko sunga biso poto ye basusko koba na masolo na biso pona mwana mboka Vital Kamerhe. Yango tika ete ezaki abino mosali Jeff Akele na lobi na lelo na mokolo le 16 oyo tika ete Nzambe apambola yo, Nzambe asalo grâce toyokana pe tomona na lisusu. Commentaire na yo na koyamba yango, mafinga na yo na koyamba yango, mais souci na biso to avancer. Tika Nzambe apambola bino bisika bozwami.